Chabana yepoteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanique kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alinga kana bondela kai lokola bébé ya moi ekila monena pesa kinga ngumia suaye teo parce que nzoto na ye pete lokola malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé mon amour. Merci Gisele Umba diamant noir. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend na heure nini bokota la Diamant Noir TV Gisele Umba. Ndenge tolobara boza na kati ya antenne na bino ya liberté d'expression avec Gisele Umba. Mais lelo nde tolobi sokoza abonné à sika ko bosana te. S'abonner na se activer cloche et like si au mona ngonga mo eza na mopandi wana au fini yango eza po et la kisaka yo ton émission siki koti et puis ça rayo information comme quoi émission ekoti. Merci pour la fidélité na bino na kati ya Diamant Noir. Merci vraiment na mokili mobimba na mboka na biso RDC Congo na bamboka nyonso ya mike esika bolanda ka Diamant Noir. Tobo sanité bato ya est bamboka nyonso nde tolobi na kati ya Congo démocratique sans plus tarder tozana invité na biso oyo lelo toyambi na Paris. Yé pas yambara biso pa na ye na Hollande lelo biso toyambi na Paris. Aza pasteur, sans plus tarder, Topesa Mbote. Bonjour, pasteur Placide. Bonjour, maman Gisele Umba, Diamant Noir. Lelo, to sepeli ko yambo na Diamant Noir, to zapena na makambo belé, mais avant, to banda émission na biso, to ko tuna mutuna na bateau bozolanda biso, lelo tozolo ba plus makambo ya social. Ba comportement na biso na poto mabala o ezovanda tezo kufa bande comme sou ba benga Diamant Noir balobi na émission na comment ke to memara esengo na banda kuna bino tango bofandi bozota la Gisele Umba bozo sepela po memara bino sourire donc faut ba couple za la bien ba jeune ba qui des classes malamu donc tout est à bien tango bozota la Gisele pour même bana miki à moins de 10 ans. Bah comme bah moi Diamant Noir alobi ah ben je te regarde à la télé voilà donc je te regarde sur internet je ne sais pas où bana batala ngana habité donc voilà tolito loba na tuni question moko avant to banda les questions moko très simple ba réponse na bino na ko répondre Diamant Noir penda to ko kota na kati ya ba commentaire to ko répondre moko na moko question ngeza nini ya lelo avant que to banda émission na tuni boy. Est-ce que nakati ya couple nakati ya église ceux qui besoin un problème nakati ya église batoyo bakendara wana eza question eza ba chrétien peu importe même ba chrétien même bato baza ba musulman ba partout au bokendara ko sambela ka nzambe wana ceux qui besoin nakati ya lingomba na yo esiko kendaka et que besoin un problème bon memi yango nakati église mais bon memi yango na justice. Est-ce que ils a bien toté pour bino na kati ya église boko kité mais bo memi yango pa ya ba kondi mboka eza malamu to mabe ba réponse na bino ba commentaire ndé to kolobela yango mbala sima pe to sala débat na ba obalandara Diamant Noir na kati ya Facebook to tia débat penza tout le monde aloba merci na bino pasteur Placide Léo to yambio bienvenue na kati ya Paris. Merci beaucoup, merci d'être venu, merci ya ko bako yambangai. Bon, oui, Paris, ça passé par Diamant Noir. Eh, aux endroits nos Paris, aux miroirs. Oh, merci Nazi compliment. Oui, piqué. Lelo na Paris to lobi mingi to lobi ali kambuya bino ba pasteur ba combattant pour vous appeler combattant quelque part pasteur. Donc nous sommes balé. Mais mutuna na biso ya liboso eloko nini yo bat bayebi yo o bayebi na Diamant Noir te bamboka ebele to éviter mais o bayebi yo te lelo tant ozo se présenter o yebisa bango ozanani pe osalani. Oui, je suis le missionnaire. C'est-à-dire naza mo mutu oyo azana mission en Zambie dans mon kilo assez. En fait, tout le monde peut être missionnaire. Moi j'ai une mission particulière. Il y a un homme de Dieu, mais je suis aussi dans le patriotisme, dans la résistance
j'entre un petit peu dans la politique de mon pays pour chercher le bien-être. C'est une mission que j'ai reçue. Mais comme moi, je Placide de Jésus, et je suis pasteur dans l'église de Faï, Nazali, président du mouvement chrétien pour la paix, la défense des intérêts congolais, Nazape Moubandisi à Lingala Phonie, na concept na banda ou ibana partout, ngande concept initiative à Lingala Phonie, Bamsoué Baraté, et na Kamapé Greco, groupe d'intercession pour le Congo. C'est-à-dire bateau ou assemblée pour le Congo. C'est vraiment. Et ça partout, dans le presque partout. Donc, il y a des alliés, il y a des alliés. C'est-à-dire il y a des gens, dans la politique, juste la prière pour le Congo qui met dans le Congo. Donc voilà, dans ce Congolais, des pères, des mères. Donc, banda dit qu'on prier pour le Congo déjà, pour un changement tout. Bon, bah. Nakati émission, ça qui juste intro. Pour tout, voilà, pour moi déjà ma réponse. Donc, mais les autres, tout banda liboso na makambo, oh, tout le monde bino basali nanza, mais ngana kemi côté wana, état pasteur, bobomi Congo presque, bobomi mboka, basali nanzambe, bobomi Congo. Église, ils ont une vaste machine. Vaste machine, ils ont la maniosu, na pembe, na mouine, na rouge, mais ils ont pas de soukolango, église soukolarabatsu. Mais mon nom soit bienvenu dans l'église. Mais ma belle sur une église, tu peux faire faute une église. C'est-à-dire, mon quoi ben abenaye. Il y a des gens qui ont une église, baba chrétien mabata. Mais il faut un chrétien soso. Moi, ni soso soit boire les mailles à Polaka. Mais il va soit boire les mailles soit tchekabo mailles et les qui dans le côté raté. Oh, maille c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut ça monter il y a des bangate monter il y a musun, oso maille côté. Si vous êtes dans l'église et que la parole de Dieu est maille, c'est au côté, vous doit changer. On va ça 20 ans l'église. Kaka boy kaka ndengwa ni combat ni église et mabala tse ce qui église ce qui est fondé na Yesu église pasteur a mangote ce qui peut liba le kufi na combat et ça qui volonté na bango moko parce que na bolunga soloté bande ko na bimba la simaton msuto romeka ko frère wana pe na Placide de Jésus na musika mais bande ko ne sont des tolobi tangu wana ezaka moi conseil muki ya diamanoa tangu bozana libala na bino Diamano a invité beaucoup d'églises pour panzana pour basali na nzamba bien bazali ou basambela rapé pour na biso en tout cas to ebi ke bazali nyo surtout baza pareil té mais ba réponse na bien na c'est ceux qui za malamu ko na justice so bwana kati église to mabe kuya lu bakembisa o bino so boyebi na Diamano aza mupaya té mais to yokai allo yenge ya kuya lu bakembisa yenge Gisèle Wumba Diamant Noir. Toza en direct dans na bengio toza na pasteur Placide donc na ebise ke na bina zo benga ya kuyelu bakembisa pona likambo toza nango lisolo yo yebi na mukuse pona lo balikambo ya mama o bauti ko beta mama Madonna zueka siko na téléphone aza pena malade akomi na passe parce que ba betie pona mbongo na yemoko na banzi yebi lisolo ngo poto kene mulaite siko commentaire na yo po pasteur Placide alobele on ndenga ba pasteur yango to tuni muto aza na problème na libanda aye na kati église tanga komi na église bazui problème bake na ngona l'état pona yo ya kuyel bato bazoki ne ko sambela eza malamu to mabe malobe pana tukana pesi na balandi nyoso ya Diamant Noir TV ba yenge na bango balosako pe na pesi pasteur Placide de Kimbangu de Jésus parce que Jésus yangwana ba kango ba omona ngoka yangwana des gens de Jésus sont malades. Donc, il y a un bêta moutou, soya ressemble pas soi-disant libique yango, bango batenga kake, bandimba liaka bamboro bandimi, mais son mundimi azo kelela, a rotinda bondimi, Seigneur, sœur, frère, kota mabonde li makasi nzamba kopeso bien Jésus a kopesa yo. Mais ok, bango bazwaka pa ya diété, bango bazwaka pa bandimi. Donc, il a monaki vidéo wana batini la kingango, pasteur wana abeti mwasi wana vraiment sana na respect na basi te o kenga na bundela ayo nyoto respect na basi abeti ye makasi avimbisi ye na lisu na zwaki image wana donc ngapo na ngai kutu ko ya kolobebele ezake eza ba aventure babiloko wana peuple fois fongola misu na ye babiloko ba église ba le nom de Jésus ya wana zo rendre ba malade bazo croire na bato wana ba benga bango les gens de Dieu les gens de Jésus
allez bozo mona bino moko bango beza ibele o ezaka ke po ebili po ba beta ki bozo ba beta ki te tonga to yebango donc nga pona ngezaka ke bato ba fungola misu ba comprendre ke eza ba histoire eza ba biloko lokuta ba tikolanda bato wana nyoso ba bazo lalitsa bato nde ba pongi eza nango te ke bazo sauver bato. Donc pasteur wana il faut vraiment bato ba landela ye ou bien faut même ba combattant il faut ba côté là ba beta pasteur wana pour pasteur wana za ba paquet pasteur wana na mona ki a travailler encore. Donc même beaucoup tata Jésus ko bundela pasteur wana te donc alors faut vraiment ba combattant ba côté la pasteur na ba beta pour so comment ndeti kaka pasteur na biso pasteur plastique de Kimbangu pour de Jésus te pasteur. Pasteur de Kimbangu nenga zana na pasteur na obeta pasteur na zana ba paquet. Donc il faut vraiment groupe ba ke beta pasteur pour ba kotika ba biloko bota beta mwana mwasi. Donc to pona ngai eloko ya koloba ke Christ a dit sur la pasteur ba combattant bazalaka parce que pasteur yambi pasteur Placide aza combattant. Donc ba lukana ba kende ko beta moi mobali wana ba kende mutu moko te. Ko zana ba paquet lo isabi na mona iko nene nga travailler ngo. C'est quoi na tunika soke na mbila asali malamu to sai mabe poye mtake na muteli boso na mbila ke mbila benga mwana mwasi wana aba no futa mbongo kuna malema. Eza mabe na lobby yango na lobby na ye pasteur wana mtake na suna mbila ke funa somo mwasi wana. Oui. Donc yango na sabino e ba aventure ezaka ma poto comme la carte ya église de Jésus ne bolobaka Jésus est le sauveur de toutes les positions quoi. Donc il s'agit d'un problème financier donc Jésus va sauver. Et ils ont un problème physique donc il y a ma conf Jésus a ma case mobundeli. Zela muke ya zela muke. Tout le monde a mis la sondeli il y a même des dans un problème. Zela pasteur Placide pas loba. Donc il y a souvent un problème. Donc les gens qui fallait parce qu'on n'a pas Jésus. Donc Jésus a rien du tout. Donc il y a un monde qui met la même ta kata makam. À la tête sous confunda. Administrer pour parce que les camons monga pas on va mettre ta perdre. Et ça m'a fait passer dans le makam na nini que ayi bisa bandini ko ba te na bandida po. Parce que la cotisation on va dans système na déjà ya mbongo na ye et puis parce que la voiture le traitement n'est pas pour bela. Et ça nous comme bila c'est ça que on a dit pasteur Placide pe aloba soni na ndenge yo na oyo lobi. Pasteur Placide ya zoyo kayo to tiki est toujours en ligne. Ok, merci. Napesi ndeko nanga ya kuyolo mbote bakembisa nalingake mingi yaya nalingako mingi de l'amour du Seigneur ozali maman bundela mboka mingi et puis na très bonne nouvelle pendant yo oui, bonne nouvelle c'est que je te dis qu'il y a une personne qui t'aime, il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Jésus t'aime beaucoup. Yesu alingio mingi aibi akufa ne kulus pona yo donc au moins c'est quoi différence alinga yo avant yo botama alinga même yende akela bango lelo tozonga na sujet merci tozongi na sujet moi basima ndenge ya kwa bakimbisa lobby ya penya lobaki je pense que sori likambo ezali bolo ke na église na police ko bana nzambe ko arranger ngo donc na souhaité que on a temende bakei na isi bon ça va parce que mko na sori na ndeko Gilles abaki ya sa komisi na mbila étant na sola na Mamadou se rappelle la biazo azo kende kuna bangisa bino parce que bobanga kombo ambila bolandela ndeko Gilles na bino wana bolandela e bien moi on va récupérer mbongo na ye ake defa mbongo na banga zonse la moi so na mbongo na ye déjà merci souhait eza na ça qui même ndeko Gilles soki to bengi to rejoindre na côté numéro au kaipe na obengi sikoyo attends malasima ça va je souhaitais à ce que bazon toujours amiable que mbongo et que nous pesa mato africain benga kutu mwasi angote yo abimo ya bengete donc wana c'est quand même un problème au biso non seulement d'autres pasteurs ba me ko intervenir il faut que maman parce que veuve elle est veuve azo mbongo na ye c'est pas c'est quand même mais moni nzambe onga samelaka to bien que les dieux des veuves et des orphelins azalaka vraiment passe mingi ata biso ba chrétien ata ba tabokoko mutu moko te ata utu l'état mutu moko te anyuko la veuve surtout ya bakimbisa
Moi si kaka, même moi si kaka, mais en plus de moi si veuve sous. Donc à part moi si veuve les sous. Na cadre c'est pas qu'il surtout mais ceux qui m'ont comme une période parce que le surtout mais ceux qui m'ont comme une circonstance nous avons bengi moko avant d'abord moi si maman moi si ba protéger mingi ceux qui veuve c'est-à-dire comme le boko moko même l'état même coup de l'état pasteur bande komela comment signaler que na litoité que kopesa to za veuve mbo ole que ne perdre yes de la ka ba ko ça la masima boya ko manifester pas ba veuve fana si ka ba dembisa mo sala maboko ke abimisa mo on n'était pas pasteur Gilles komela yenza banga sala kana ba retard die na bino wala kana ba retard te ba arrangement sous to sala quand même ko sala mabena o sala malamu bible c'est ce que nza appeler c'est libre choix et ko sala mabena malamu mais si ko il y aura toujours un jugement nzambe nga sambela ka yima sala mai asala mabele asala likolo asambela nzambe ba mindelete ya ba noirté ya ba nini asambela ka nzambe moko o mokilo to vana o asala ngo o asala pema o asala na otaki o moko mususu le na tiki o na okeli o mawa mo ito kota kota ezate na otaki o bien Jésus t'aime Yesu alingi yo yaka na Yesu le côté mboka bato bazokufa se koleta mo sala bato nike bakoma kofi par au nom de Jésus o kasi makofi ana ba nike ba pasteur Gilles par au nom de Jésus o sala nzambe o za mo sala mune servant o gagner ba âme na ibi ko kanga lelo yo sala nzambe o évangéliser bato moi sala kama mebele minene na kombo ya nzambe ya Congo na wana bino obela kati wana o wana ba nike makofi par au nom de Jésus par le nom mais ya kuya le question la biso suka ya kuya poto suka na biso pena émission to komina suka to koteke na moi reta to lito to na mutu na suka pourquoi batu ba couple soki ba une église bazo panzana yo ko commentaire ne ko za nini pourquoi ba couple soki ba vai na bona ndako baza bien mais soki ba komika ko ke osambela e komi ba problème mobala komi ndoki moi ça komi ndoki moi na mukuse nyonso disait na ngadi ya mano a TV na biso bande kotolela yo kanisi oyebi ba version na Bible te parce que ozinga ndo za na osola no na volant oui et ça na ba verset Jésus loba ke na za na yaki na épée na ya na pété mais nga na za na épée pona kokata ba verset wana ezali so ndili olingi nga na osala muto akotsa kembe to sala na bimisa ba verset biblique o ezali ke Jésus loba ki ke nga na épée torozora pasteur de Jésus na musika moi je suis venu pour séparer mère et fille père et fils donc azana épée pona kokata yango moni so bato bakoti na église bake kokabwana omona so bato bandibela Jésus ko bika omona sœur na sœur bosa pasteur mais il s'agit yo sabela ka pa maman olangi wana sabela ba loba na kate il s'agit de kombo wana en makasi na kati ba famille le belé ba famille de Jésus Christ de Nazareth na kati ba famille na bango bituma ba yoka na kate ce c'est-à-dire parce que l'église est infiltrée, ce sont les apostates, l'apostasie, au diable latine l'église comme infiltré. Et tant que l'église est conflit, l'église a conflité. Église a conflité, église ce sont les infiltrés de l'église, tu on va frère, il y a apostasie, mais c'est apostasie, bah la caractère. Pour te comment la souka en tout cas émission to moi pause, to continuer on bala simana Placide de Jésus azali Mosani na Nzambe bomoni zaki na ya kuya lwaza d'accord te pour to souka na biso malobano souka ko za nini pour na journal. Na d'abord on peut se merci. Merci vraiment ndinge au en France, quand on à Paris, na pesi merci nous surtout au Bayambinga, notamment je pense Roger Mangwan de camarade d'Angaï, en France, na côté après 29 ans, je pense c'est Andé, oui depuis après 29 ans, tout ce côté en Awa, to Yamba na tiko na Facebook. Et pense c'est Andé pe a biso très bien, sœur Nanga Nanou Botela, Sylvie a biso très bien, na pesi merci na Bishop Michel, na pesi merci avec mon sengo ce bateau a mis une reconnaissance na bango au dombo a otalanga vraiment ti a otalanga donc bateau ze beli na bengi ngai bona ta comment sauter mais merci na bano so ba mibiso awa ni woni zaki Diamano TV Léon à Paris na que Dieu te bénisse na pasteur Placide de Jésus amen
À très bientôt et bye. Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Nakole nana ya Diama, Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama.